chers téléspectateurs, je crois que mon ambiance a tourné pastorale, il y a sa grandeur. Les prophètes comme des Polo Dominique, ils continuent toujours à la commune, il y a Njili, Njili 9, si tu as Njili 13. Donc quand on a Njili 13, il y a sa grandeur. Les prophètes comme des Polo Dominique toujours a tourné pastorale le 22 mai 2022. Amen, Panthéon à Christ. Acclamation, tous les blancs sur terre permettent pour être une neuf église pour le combattant. Pour bande de Soubazi, la Rabbi Sokoma, 18 heures, alors les autres en a au moins n'a pas ça que aussi Satan, moi 15 heures, bien 16 heures. Amen. C'est vrai que le bon envier les 13 toujours en avant. C'est vrai que Napolima, du bon temps, 13 Basanamo, et il y a commentaire, parce que connaissance, c'est Kota Makasi, compréhension du Lobatpe, Zéla, il y a ça Makasi, Nazir 13. Yaou, Achal, Labino, Koleka. Merci beaucoup. Frères et sœurs, nous avons dit but principal de l'église. Nous sommes ensemble pour la souka mona mbokanaya. Parce que à quoi bon qu'on semble pour le matériel? Pourquoi nous allons à l'église pour pas bien y avoir étant donné que la prière à notre Père. Pesa biso kaka kwange kokilelo. Mais dès que les bandits boni basamble bakoluka abondance. La prospérité, la l'église. Pourquoi? Peut-être l'église à Satan, les jeux orientés par le matériel. Mais l'église à Yahweh, les jeux orientés par mon abino Sambela, pour que Mukola Souka, Romona Bokanaya. Frères et sœurs, Mingi Batuna Kabino Bandon de Mila Kuna au Joanine, Boya de Joanine. Donc, on a besoin. Si on a tout na kande on me mele po moya seko na maboke na zipo moya seko na ngoi. Kola baki bien biloko nyosha mukili bapakano batu baluka ngo. Ole lo so kola bia ni mutonga senga bo ba ko senga teka bia bazaliao. Bo ba ko senga loterie bazaliao. Bo ba ko senga mabala bazal tala makanisi divisé. Makanisi séparé. Étant donné que ban natata ban nzam baza kutamla likansimo moko en rien que la vie était éternelle. Amen. Bande mon Christ. Dido bayo kona opesa bato mloko amokilité pour même la bapakana musuba sambi la kateme bazana nyos. Lelo bato basenga kolo pesanga fungola kanjela bapakani. Kolo pesanga libala païen. Nkolo pesanga mosala naza sommaire païen.
nkolo nakende poto païen. Nkolo nazwa loterie fungula nzela païen. Nkolo bitumbele mingi bundisa beta banguna nanga païen. Nkolo nga penza na kenda na poto te mukolo ne bosenga okene mboka. Nyoso wana biloka mukili bapakano batu balukaka ya Kongo. Senga ka bomo ya seko bazwaka ngona nzoto boete. Boto ko sala exemple, exercice ya liwa, exercice ya départ, nzoto elala na mbeto, mais ame kenda ko mona mutazana isele. Omoni Jean Paul, omoni ndegeni, nandega lata, nandega lobak, na elungi na ye. Bien sûr que oyo loti amoni ote me yo moni. Voilà na bukonza likolo ndege bo bakenda ba mona naka. Ba mona naka. Par exemple, riche na Lazare. Riche azaki bien. Azalaki na nyos kolia bien, kolata bien, kolala bien. Olia kabla moninga ta mwandambo. Moni lolendo ya mukili. Bukonza ya mukili. Koluka biloko matériel. Lolendo epesaka. Ya zolia na table. Moninga na zowe na naba miette. Oyo na se. Oyo kwea na sa mesa. Na mboa. Donc, akokisi moninga na luko na mboa ensemble. Baza lukola elongo moko. Mais liwa yakate liwa ye Lazare akei. Riche kanisa ki pe rotika la wa riche pe atala ye pas landi. Mais bon l'histoire est bel et bien dans la Bible. Mais le croyant ne parvient pas à réaliser, à comprendre certaines choses. C'est dommage. Admettre la mise à tal Lazare, oh, et comme il boit ndegeni. Ngana di boulot à moto pe zotumba motema, pe mamoite. Ah, akomina maboko Abraham tinda Lazare tangsera litanga mai. Il y aura réponse. Oh frère. Et pas biso to saline sika yo zali distance. Distance za trop. Ata na moto ata tono mai ko komela hotel. Et sika ba mona riche le razaka wana. Azwa via esengobie via passe. Amna ye komina pa nzote ko ezaki na bomengo amna passe. Lazare sika zali lelo sika bamona na bokonza likolo. Libota Jules 13. Bon exemple, bolanda exemple nani ya riche lui à Lazare. Bo basenga la richesse du monde mawatro. Bo basenga ba bien mukili. Bo basenga kalibala, bo basenga kobota, bo basenga koteka bien, bo basenga ka fuluka, bo basenga ka prospérité mawa mingi ba païen. Frères et sœurs, ozali wana oza projet ya yao. Yo moto so sali projet na yo, projet misala ka programme te, mais yo moto sali projet ndo moto sala pro. Amen bande kona Kristo. Lokola za projet na yao abongisa ki journée obandaki, abongisa ki cheminement nango. Ndengo bando tambla, ndengo bando leka, esika pasha yebaki, esika isemba yebaki. Esika kozwa yebaki, esika kolala nzala yebaki. Esika kozanga elamba ayebaki. Amen libota. Boba lobaka nzambe sunganga, nzambe batela pesanga. Est-ce que ya yebito yondo yebisa ye? Oh basala ndeko na bakisa ka valeur ya ukola pesa wa mo Congo. Ata solution ya kana loko senga ki me na motema na ya ba point elongwe ke a considérer nzambe lokola ignorant ya makambo na ye. Ya wazan nzambe ya boyebi na makambo na onyo. Tala ndenga moni sakabino nan ko de likambo salamite a pression ndot. Ah na loti na zi nda na loti bayelinga mbong kandengo loti mais comment yé mukolo projet asi alakisa mutu na yo. Ah un mois après oh ndenge na lota ke ko kisam mais est-ce que yo yebaki, est-ce que yo monaki, est-ce que tu as qui makanis tikala ka ya wasala projet na ndenge bongisa ki pona yo ko oblige ka yete ko force ka yete ko senga ye loko tetsenga kaka bokonza liko. Amen bande na Kristo. Comment on a lola eleki nyos ya mokili frères et sœurs.
talela kaka yao tondisama na bolingo tondisama na boboto na yao biloko nyonso mokili wana ememi lolendo ememi koswana ememi bitumba ememi baproblème ememi tout temps na lokoso longola makanisi na bino nyonso liboto na biloko ya mokili oyo nkola bongiselaka oyo abongiselaka yo ekoya nango na mokano na ye bakomi bien misala yao eza misala kokamo mais yo sengaki nkolo pesanga bon na bolingo na ye na mawa na ye ayokelo mawa apesi mpo yo sengi okanisaki ye ayebi te mais okamwa mpo na nini misala tata eloko tiaki na motema te oyo osengaki kutu te oyo okanaki te bolamu kaka ozosala yango ndeko osengeli mpa na ya bamama bamemi babebe potopoto mwana aliaki ayebi na moto yango te mama na papa baboyi kodi potopoto ya masango mwana biso alia potopoto ya magasin luka potopoto ya shere ya boye bilamba bana balati bayebi na motuya te na sapato bachetse deja banzoto babebe mwana za mwana posa mai mama sa yebi amerisima bongo mwana na nzambe wapi bebe asengaki kelatisa elamba shere wapi place bebe alamukaki anoi mama sapato nanga wana ya jaune olatisanga bongo ndenge nini balatisi bango tala moto azosoigne bebe ebongo nzambe amen bandeko na kristo bongo nzambe po asoigne bana ne fo bana base couper en 4 morceaux non fo bana bakende réveillon non fo bana bakende ngomba non fo bana bakachwa basala jeune balia te tongo tipoko non kotosa kaka kosala kaka malamu kosepelisa ye na botosi kotosa ya amen bandeko na kristo kotondisa maka na bolingo c'est vrai que belle lurette libota angeli 13 koma na kimia wana bogada ngezi yawa pambola libota angeli 13 une fois de plus na compréhension na fermeté pona olanda liloba na nzambe yawe apambola asalela moko na moko kolela mingi kosa maloba eza te mpo liloba se evandilizaka ta mitema kolo asala tosenga epa na tata nzambe omwe tata mosasandola mpe na sema tolo mpe lukumpenke moboko na bule Ondo monene pela mokota na nosa pour le bota sur ta sakata na mokili bota je 13 la ngona moko yo sa bota se na biso na tata pour le monene na biso mona moko ndanga bomo elisa drama ta masun tala le bota mabunga te le boye pe dingi la bota kwa kamba ngolo pe maone kamba mona moko bono tata mwana no santi ya le goli na tata bango ete mokano ya wenzam na nguya ezala tata na bota na koko le Kristo na Nazareth na ngwa mli musanto belle belle qui nous bonne seco amen